Inonsbi, Fally Ipupa et Ranson. Alors, tant que la génération bambiaka, la zubana ba petit bambiaka, la zubana bana bambiaka. Donc, cette génération, où mi kouli, ba Ranson a représenté bango nyonso touana. So, telle génération, moi, middle class, après ba Ranson, c'est Fally Ipupa a représenté bango nyonso touana. Bon, j'aurais ma bête la ndenga faute, na zara mutu moroti. Alors, bato belé ba critika ki, comment ba bengisa mutu kola inonce bina kongo yo kanaka malamu te, par vie, un nouveau Awilo Longomba na kati ya Kinshasa, na kati ya Congo, na kati ya Afrique. Faut tous la fille par unique wana na Sabino, boyoka mongongo ba de Neymar, ngo ba 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 sika, ba continue sika ne oyoyo, avona bango to mongongo na bango tous na kati. Neymar na kati, Giroud na kati, ba mbiaka ko ba fana nde ba catholique, ba nani ba bango ko ba côté. Alors, bonjour, bonsoir, salam alaikum, Tolobi, mi baram, on a bien ba fan club, tout, au bozoka tant kota la Saint, lobi bien, Saint Figaro, maboko pembe, likambo na motote. Alors, journaliste d'investigation, journaliste indépendant, ou ça, kaba recherche na ndenge na ye, poto pesa bino basango, yaba orchestre, yaba leader, o bolinga kanakati ya Congo. Alors, émission na biso ya Tongo, ya matinal, alors, zoko pono ya café, fanda nango, tobeta, pabor, voilà. Saint Figaro. Alors, les lotos, le calendrier chargé, il y a Ranson. Alors, Ranson, depuis Otaki, Bruxelles, après Café Couleur, tout le monde a surchargé un sakanate. Alors, premièrement, dans un festival mondial où ils invité, fois qu'il y a Congo central, fois qu'il y a place belé à Robert, alors tu me discuter en plus tu koloba single oyokobima kala mingi te na marché ou balobi départ unique. Donc départ unique to kolobela ngo awa en plus to kolobela affaire déplique pombaniance. Est-ce qu'il a mérité qui cause invitation et un sonné to payer un sonné qui kakama wala ndenge déplique à ce monde dans la circulation pour les niveaux zanango ya mwana tazanango. Voilà, ce sont un peu des points où yo to mekolobela moment muki awawa balobi jibe mpia na papa chéri égal à lui-même azape ko bête na ndenge danger na bisabino le 19 oyo akozala bongo na olive verte akobeta concerné kuna. Voilà. Ba problème aux élèves que c'est passé entre ba guerre et CCC, ba faux gaulois ou ba ko teke ba tuer maison mère donc on met un peu ko glisser à moka kapona to tondi sa news de bisoko. Voilà. C'est un Figaro le caméra moto tending za toujours ndabato banda toujours de pesa kambote na biso na ba sponsor ba to ça na biso moi yenge to za na c'est moment ko boy. Je salue monsieur Camilson depuis les États-Unis et Anthony Madidi mona Washington et pourquoi pas à toi aussi Dodo Maziza mona Schengen ya propre. Voilà. Ce que tu banda wapi wabi les vanganta maya Ranson depuis que tu Bruxelles pour na café coulé babi ba plein ezolandaye balobi ba contrat ezali kosilaté alors partout autres qu'il faut ba signature recticala alors poto bandana bandeli les 17 oyo les vangantama le roi de la forêt à Ozalabongo na festival mondial il y a musique et tourisme. Festival mondial de tourisme et musique et tourisme ezabona kita Kinshasa oyoyo oni asali moi eloko moko pona ko sepelisa bande ko na biso oyoyo de Kinshasa partout ba guerre tout ça ils ont organisé na oni eloko moya munene na ndengo sakanati. Alors bele boy ça nous sommes ndebo diminong bosa so ndeni mais c'est une grande chose que se préparer festival ya munene a musiciens de partout na kati Afrique bakoya ko prester na kati ya festival wana. Alors na kati ya Congo seulement 3 musiciens au Bazali appelés Bazali retenir au Bazali retenir bango pona ko soutenir comment pona ko représenter pona ko pona ko représenter RDC. Ce n'est que Inonsbi Fally Ipupa et Ranson. Alors tant tangi batu wana bongo botala ngo bien de bakana émission tete koleka c'est qu'il y a 3 générations où il fallait représenter le Congo. 3 générations bambiaka, bazuba na petit bambiaka, bazuba bana bambiaka.
Donc, cette génération, où mi kouli, ba Weranson a représenté bango nyonso tuana. So, telle génération, moi, middle class, après ba Weranson, c'est fallait pour pas à représenter bango nyonso tuana. Bon, j'aurais ma bête, la denga faute, na zara mutu moroti. Alors, bato belé ba critika qui, comment ba bengi sa mutu kola inonce bina kongo yo kanaka malamu te, parfois tout ça, mais bobi ke, inonce bi aza un vrai ambassadeur ya Congo, ambassadeur oyoyo, soki aza libanda ya Congo ninganaka. Alors, on la fois passée, inonce bi, un nouveau a eu le longomba na kati ya Kinshasa, na kati ya Congo, na kati ya Afrique. Faut la fière na musicien na biso wana. Faut la fière na musicien na biso wana. Tout le monde a quelque chose qui grave na Congo, mais na libanda a sonaka danger. Ya wana loba na yeke no, na loba na bino que inonce bi un nouveau a eu le longomba. Non bandele loko oyoyo pour retenir en moi bien. Trois générations représentées dans le Congo pour un festival musique et tourisme, festival mondial de musique et tourisme au Congo. Trois grands artistes oyoyo ba ko représenter Congo. Weranson, fallait pour pas inonce bi. Pourquoi trois wana? Parce que trois générations de musique ya Congo. Trois générations de musique ya Congo. Oh, bah, on est barosala wana pour représenter Batonke. Représenter Congo. À part, bah, oh, bah, Libanda, oh, oh, ça va Congolais quand même. Faut, tout, moi, le Colo, tout le monde, boy. Alors, côté Weranson, yé, à remettre les 17 juillet, je crois, bah, fiche, aux hommes, on a mis le temps partout. Les 17, c'est Yangiama, à remettre. Après les 17, wana, Yangiama, à Rosa, des directions, Congo central. Après Congo central, je crois, à retraîner, mon Congo central, à remettre na Mwanda, faut remettre na Matadi, faut remettre na Boma, à dire na 3 concerts. Oyo, pour le moment, nous, deux, et ça, nous, confirmé, il y a Mwanda, na Matadi. Après yango akozongwa na Kinshasa pona kobongisa susu makamso ya miki. Mais au même moment oyo yo ça va tourner à Congo central, peut-être semaine prochaine todo babou déjà départ unique single oyo déjà c'est Lambami image bo na mpanzi et ça ba image oyo ya studio si ba silisi bazoyo yoka kaka so bako bakisa moi mungu asuka ou peut-être moi qui manger zanga qui peut-être ba bakisa ndenga suka bembe modèle wana ezande ba retouche bazo sala ezate ke o ba quelque chose ba voix non na kata départ unique wana na bisabino boyoka mungongo ba de Neymar ngo ba 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 sika ba continue sika ne oyoyo ba voix na bango to mungongo na bango tous za na kati Neymar na kati Giroud za na kati ba mbeka ko ba fana ba catholique ba nani ba bango rutro ba côté. Alors demande ya ba fan ezalaki que non il faut to ba ko ba biso mo kala kala na beta de solo na beta seti na bi le vangantama aza ko beta par concert ya minene déjà en Europe akoko beta moté que 100 albums ou bien 100 maxi single moko boto pour le moko bo exaï na marché et vim baisser le sous dena sabino que non émission c'est Figaro za émission c'est Figaro yemo côté za ka biso na bino to lo baka bo to commentaire o tout bolingi bo komela biso na site ba numéro za mopanzi Alex Tima to c'est Figaro bo teli biso mopanzi to benga ka biso to sur na maison na bureau le vangantama que non te ba fan balobi ba fan balobi alors ce pot sur quand même ok tu répondre bon tout ça mon boy et on va que non à chaque fois c'est pas de logo mongo at attaque critique ya c'est Figaro ya Alex Tima beta ngona c'est awawa beta ngona kati ba commentaire to ba numéro na biso ça dit awawa to ba ndeni ya ko répondre ndeni ya ko résoudre ba problème à miki na single bima fallait bima ka nzembo moko vu que ba fan ba leli ba fan ba lobby trop que non et ko bima ka nzembo moko so bima moko et ko bima animation. So nous sousona on a besoin de rumba ou peut-être un concert pe boy et yindi boy ou bobino moto mo rumba mo ebeti. Yeso no lo ba dishino ke ndibia. Ya moi ba fan ba bi ke non au côté de ce nabiso single wana zo bima wana fo bima mo denzembo. Alors le valentin masala o ba fan ba lobaka. Prévenez que na so bokena na kimponza British bo mona kuna to misel qui baba bino bodo bobo pona to zo bebe ozwa été
Vous remarquez le quoi. Alors, vous voyez, musique à maison mère, orchestre, bino, la bonne musique, bino de botsaka poa, bino de bofo lobaka. Donc, le Vangantama a perçu bino pouvoir à diriger orchestre na ye. Avec un orchestre na bino. Donc, c'est bien. Je crois qu'a fait na bino copo na bino ti, et c'est la montre, te bo me la mouké. Voilà. Départ unique des chansons, Ngwasuma moko, na moi malembe moko po, et kangama solo. Dans 2 semaines, nous allons kokota, mois d'août, bandeko. Tout le monde peut sur place, non, avant pomba. Semaine prochaine, dans 2 semaines, nous allons août. Août, septembre, et 18 octobre, et ça sous musikati. Tout le monde, le 18 octobre, et ça les sous musikati. Tout le monde sont comme babillé. Pas mère. Bon, mon nakamutu osala na dernière minute, la minute ya suka wana, et pesa kamutu passe. Makamutu sala na pressé, et pesa ka ba jaloux ba nguna, ba porte d'entrée. Loko to lobela ngo trop. Toyaka tete porte ba nguna, ba jaloux moko ba porte d'entrée moko baluka ba tio ko côté la ka baluka ba tio ba yela ba diembela ka. To linga so loko wana te. Tongo billetterie ya levangante me fungwa maka et teka maka mubondo ndengo sakana te. La personne un exemple moko en Afrique du Sud, Chris Brown a beta na stade na Johannesburg. Ba fongola billetterie na moins de 24 heures a teka plus de 60 000 billets. Modèle wana o ba sapotaka o beke na support artère na ngai, actrice na ngai, star na ngai na lingaka. Donc ba fongoli billetterie Zala monta de bosso ko somba biye bomba yango to esi la rappel ndenga mystique biso ba kongolo to misena loko moko boye o na somba na fin du mois septembre. Ah mon frère, parce que ba bureau ba salle ko ba dida sa reine wana esenga rapenza que non faut ko somba bien avant ba ota la valeur eza otala eza la liste moko boye palmarès. Voilà mon yango wana. Et ça a palmarès au batiaka liste pour dire que non, Weranson a sa première star congolais, to africain noir, oyoyo, a signé sa billet 3 mois avant concert. Et Weranson a zalé les chèques et ma musicien pour attaquer billet le jour n'importe. A bloc on a tout et contact, ça palmarès. Alors, tant que bino bozala ke no bosomi no ba billet bo bomba na bozati mukola suka eza record ya mabe pona acteur na bino, actrice na bino, musicien na bino bolingaka. Allez acheter les billets, c'est le temps. C'est le temps ya okolosomi ba billets pour record ya malamu etikala. Ndo baki bobaki ko vous avez besoin beta ngo double, abeta ngo double. Ba to ba beta ngo double. Ce sont les gens qui bafanda ba kiti na bango, ba finaka tele commande ataka ba émission, ba ataka ba émission ba. Oza ko agir te. Tant oza ko agir te bisanga sikoyo. Tant oza ko agir te, na ko agir na place na yo. Osomi billet, na osomi lo billet. Ba dernière minute, et comme ka maman na yombe, bo mona ki mona na Grande Paris. Pour preuve, au moins que ils sont trop bêtes. Au moins qu'on a Grande Paris. Au moins que combien de personnes, bah, se met bien en retard. Et au moins que combien, moi, si à bateau, dit les manzaka, à faire bête bateau, faut à multiplier les missions et belé pour na binomo ko sympathique. À travers déjà trop, c'est le moment déjà que nous peut se payer moi break, après ma peine moi mouki, abi que non, ok. Bah, bien, et c'est là, on a déjà dans le mois d'août. Otikaka ba campagne kaka mike osala. Basa ba campagne ba kamususu, basa ba campagne ba billet. C'est le moment to baki de ngana msebino le 1er août. First August. To zongeli makamba kotia ba var, ya msebino combien de billets vendus, combien de billets tikali. Bo silikela nga pona makambo na pa sabino vérité. Donc, comme on a que nous les 18 pour nous, c'est 20 ans na sima, c'est que nous les minutes nous les aboyer, to tikali na 2000, 3000 billets. Oh bah c'est Figaro, aux acadrètres, c'est Figaro ya kabosaka bosaka bo. Mais toi parce que nous ba news, on va tourner quoi kara.
c'est émission tongo to boyo matamo voix po autour la muka na ebete maman masakiote quand on se aussi dans ba commentaire mabe awa voilà tout aux hommes mais c'est l'équipe que non il faut aller acheter les billets voilà affaire de plic ombanias Yanson. Voilà. Affaire de plic ombanias viennaye à bouler. Ndenga fote. Après la fin na mekano go raisonner pourquoi ba musicien belé bazali baleka pa Yansone. Pourquoi kaka de plic? Yanson heureusement, Yemoko a poni, Yemoko a pessé raison. Avant que petit naé, encouragé, avant que petit naé, niveau où il fallait azaler là, yangote. Ah, il ne pas à mon terme là, moi. Yanson n'est pas à mon terme là, moi, n'a pas faute. Yanson n'est pas à mon que nos petits naé, niveau où il fallait niveau héritier, niveau peut-être que non, Fabregas, niveau peut-être Ferregola. Yangwana teke Fabregas ni depuis Kazanango. Alors, à Boulé, a tient quoi? Dans le 18 octobre. Et donc, comment on a bien en place au yo. Hein? Et bien que, vampire di mal ba dongolo miso ba tema malibanda wana ba twana to ba yaka baloba wana ba koya po ba no déranger ba no ya po ba lo bebele. To préciser bien. Na area ngoyo implique rien. So tengila ngai salam nene o déplique beta au monde déplique za salam nene te. So na bike botangela ngai attaque na kermes moko oyo yo déplique beta au monde teke o déplique ko ton de ça boîte moko ya so il y a 500 personnes so il y a au monde ngoti. Alors c'est le moment où c'est sauté que non yantu na odi mbele ba petit nae. O petit ne o abengisi déjà oyo zana nous 50% officiellement. Akoya pete yemo ba ko changer mais a boulé déjà que non akobenga petit néaz à 18 parce que il a rien apporté par Weranson. Weranson dans yeux le comme on a yeux beaucoup boyene so bengi so pene nae. Ndenga faute na loba. Pona yebi ngaka mtala, ngaka mte investigation na beta ba bula milai. Dans le concert bandité non, le concert est bétamité, mais bon, moni ba combien de personnes vont aller capables de faire la campagne à Bouzoba. Si quand on va mona que, ba bengisi, déplique, à Robeta, les 18 na yangiama. Avec si père na bangote, hein. Si qu'on déplique, à salaire Yansone rien. Déplique, et là, on a un zana mwele kela. Au baga note, balandi, supporter, il y a des plics, des bayaki baton de ça qui a des arena. Non, pour des plics à l'autre. Dans le bien, même pas de 500 personnes au balanda qui n'a sima, au baroton de sa place moroboué. Ça soutient, il y a viennaye, soutient, il y a viennaye, à tes petits naïpois. Soutien viennaye akaboule petit naye abika so na betisi so na dida arena kombe otika la bete dida arena koleka ba misie mbele na mokili koleka ba misie mbele na kata Kongo mais kombo ne petit kali ça la bombe moko boye bimi na ngo batu ba tie peka alors ko beta masolo te ko beta masolo te ke o yanso na diembela ba petit naye pour azana loko diembele la dépliqué. Voilà. Et monsieur Thomas Senga moitié moi nini échauffement mon thème quoi. Voilà. Saint Figaro égal à lui-même les alera toujours basango ya tongo. O mesana loko nous allons trop mais monsieur nous allons belé faut vous allez en ngota la talaka le moto senga na bino faut partager la mission au ekende place où il fallait ekende. Vous en avez besoin de 100 000 abonnés au nom de la communauté talaka yo moko 72. Vous en avez besoin combien? 100 000 s'il vous plaît, votre abonné.
tindela bana tata mwasi Irène Mambweni, tindela mon tata mwasi Cédric Bombela, tindela mon Anoko, les bourgeois Mobutu Kiwawa, tindela petite sœur aux États-Unis, on peut pas tindela bat. Pas s'abonner. Cadeau auto senga bino kaka yango wana. Voilà, c'est un Figaro likambo na motote, maboko toujours pembe. Mais bon mesano ndenge zalaka. Cadeau auto pesa bino, auto zo pesa bino to, ça ko insister s'il vous plaît. Bino to za libana mboka, na Brésil, na États-Unis, ba Canada, partout dans le monde. On a continué de la mbongo na bandeko na Congo, to continué de la mbongo kaka ba échange partout dans mokili. Utilisez Sendwave s'il vous plaît. Sendwave easy way au tinda ba mbongo partout dans mokili. Easy way. Au download, au télécharger easy Sendwave na Google Play, to na lo modèle wana et continue na téléphone. Tout ça ko s'enregistrer, bon c'est un code promo. Comment kaka tomber, so comme tomber oyo directement aux $10. Soit tu dis par parent $10, $100 na kin, baza plus 10 c'est comme quoi $110. Soit tu dis par $20, baza quoi $30. Pour na kaka installer le code promo oyo bandeko. Ya ofele botal arabiso to boule pe bino bo sala pe makamba kitoko. Si le moment bo kende ko telema ba chance ba western ni yobo ba chance ba simanda ko na mabulo ba metro. Yo mo kala ndako papa 1 minute motazumbo na Congo. Tala makamba facile ndenge zala. C'est un Figaro likambo na motote maboko pembe. Voilà. Autre bombela kibino bandeko bolingo yango wana. Bo partager mission, au ça problème c'est un Figaro benga c'est un Figaro. Pour dire que la bino extrait oyo ya ndule. Extrait oyo ya départ unique oyo kandenge ezako nyata. C'est un Figaro to les cas. On mettait avec ma fanatique. C'est un départ unique. Ouais. Départ unique, il fallait que je moko. Mais dans le monde, il y a un moko qui est la vérité. Il faut que la compagnie fasse un moko. Ouais. La Kati. Bonne idée, bonne idée. Attends 2-3 fois. Ce qui est venu dans la semaine, tu te remets à la moirine. Pour le programme, le 18 octobre, le 30 octobre, Moro TV. Bonjour, salut à tout le monde. Voilà, nous sommes là pour votre service Gédéon Electrical. Oh là 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 là. Vous êtes en Afrique du Sud, Cape Town, Johannesburg, Durbanville, Pretoria. En tout cas, contactez-nous. Le service sera bien fait. You are in Cape Town. We welcome to help you with your work, electrical problem. Our service are electrical, construction, domestic, commercial, industrial. Voilà. Tozali wana pona ko servir bino. En tout cas, Gédéon électricité et ye pona ko salela mboka. Awana Afrique du Sud. Musala na biso ezali to misala na biso ezali kosala électricité, kosala construction, kosala misala ya ndaku, oza na posa ba installer yo DSTV, oza na posa ba salela yo misala nyonso ya ndaku olingi, oza na posa ya industriel, tozali wana pona ko servir bino. Le numéro est là. Contactez-nous sur 061 061 encore 99 et puis 51. Gédéon Electrical, le service pour le peuple. One call, just one call. We will be there to serve you guys. Notre service est tellement bon que vous n'allez même pas y croire. Le Gmail c'est gedeonelectrical@gmail.com. C'est ça notre email adresse. Si vous voulez nous contacter par email, si vous voulez avoir beaucoup plus d'informations, n'importe quel genre de travail que vous voulez que
Gédéon Electrical Service puisse faire pour vous, contactez-nous sur 061 061 99 et 51. Merci beaucoup et nous vous souhaitons de bienvenue. Nous sommes là pour votre service. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, c'était là, moi votre humble servante, Mama B52, la mignonne officielle. Et à la fin, vous allez voir M. Gédéon qui est là. Voilà, il est là.